Shalom, shalom, bandeko na nga na méditation na biso na tongo na lelo poto leka na partage tokozwa livre ya 1 Timothée chapitre 3 tokobana na verset en nous lisons au nom de Jésus. Voici une parole certaine. Si quelqu'un souhaite la fonction de dirigeant de l'église, dans l'église, il désire une belle tâche. Il faut qu'un dirigeant de l'église soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, raisonnable et convenable, hospitalier, capable d'enseigner, qu'il ne soit ni buveur ni violent, mais doux et pacifique, qu'il ne soit pas attaché à l'argent, qu'il soit capable de diriger sa propre famille et obtenir que ses enfants lui obéissent avec un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre famille, comment pourrait-il prendre soin de l'Église de Dieu? Il ne doit pas être récemment converti, sinon il risquerait d'un feu d'orgueil et de finir par être condamné comme le diable. Il faut aussi qu'il mérite le respect des non-chrétiens afin qu'il ne soit pas méprisé et qu'il ne tombe pas dans le piège du diable. Amen. Ah, Bible zolo barabiso, mutu oyo alingi kozwa tâche moko songolo l'église ou soit kozwa azala pasteur, diacre, ancien de l'église, évangéliste, gagneur d'âme, maman pasteur, maman prophétesse, maman diagonesse. Il faut azala mutu moko oyo azali peza na kobanga nzambe pe azala nouveau converti te azala te mutu abongwani lobi bo pese fonction mususu. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible qui déclare. Azala peza nouveau converti te mutu abongwani neti lobi bozo pesa ye tâche moko oyo ya ko sala te azala no bébé spirituel. Balobi lisusu mutu oyo azali na tâche moko ani ko servir nzambe na tâche moko eza élevé. Il faut mutu wana azala na mobali ya mwasi moko. Mobali ya mwasi moko, mwasi ya mobali pe moko. Azala mutu oyo bana na ye aza ko kamba famille na ye malamu. Azala mutu oyo bana na ye baza ko pesa ye beaucoup de respect. Bana na ye pe bazala digne. Azala pe mutu oyo ko gagner confiance na ba non chrétien. Bapayen pe baye bakake ye azali penza ni lembo na nzambe. Bapayen pe bakubalo bakake ye penza azali mwana na nzambe. Donc misala na ye emonana. Azala pe muto ya kolangwa te, buveur de vin. Azala muto ya kolangwa te, muto azali lokoso ya mbongo te. Azala pe muto aza violent te, oya bundaka pamba te, azala brutal te. Kasi azala muto moko azali doux, pe azala muto moko azali vraiment malamu na batu. Et que ceux qui vraiment taba païen, to ba chrétien, baza komona ye to libota na ye to banana na ye balo bapeza ya solo muto yo azali muto na nzambe. Azala pena muto mo irréprochable. 1 Timothée chapitre 3 na verset 1 tito kena suka eza kolobela biso bongo. Elingi koloba nini? Muto azali kolinga kozwa tâche ou bien toi soit to tia ba chrétien. Chrétien aza mutu moko akokozala sentimental te na sens que sentiment eza mabete mais ba sentiment mosusu bato bazala nango na ko pesa exemple moko baza ko yebisa oke tala ndeko na yo azosala boye azali ososala boye po azali ndeko na yo ya même famille ozali kosala sentiment et na sentiment wana ekoki kotinda ona mabe tomonaki Adam na Eve bazalaki Adam ayokaki ba principe ya nzambe ayebisaki ke bokolo kolia mbuma wana te mais alandaki sentiment ya mwasi na ye tango alandi sentiment ya mwasi na ye ayaki kokwesa ye na lisumu yango bazo ba mutu aza kozwa tâche moko penza important église. Il faut azala mutu oyo na bana na ye baza ko respecter ye na sens nini pasteur exemple ba pesi au ministère eza ya yo tam susu vision oyo ba bengeli yo yango ba bengeli mwasi na yo te. En tout cas, il faut que ba kosa la part des choses que ba sentiment e ba ko kota na kati ya musala na nzambe te. Toso mona ba sentiment mususu za musala nzambe pasteur comme yaza pasteur ou bien diacre comme yaza diacre, il faut zwa mwana na ye ataye na sima po azali mwana na ye o naza ko former ye te. To mona ki Yesu Masia a forma ki kaka bato famille na ye te. Tout le monde qui est sous ma benga qui bateau ba komama qui selon l'ordre de Dieu.
n'est-ce pas tango bango nyoso bakendaki alobi na bango ke ezanga te mutu naponaki bino boza 12 et moko na bino aza démon baponaka bato par sentiment te soki mpe ozali na fonction moko monene na kati na église koeleve bana nao par sentiment te oyo te omoni awa na poto rythme ezali bana nyonso bakendaka boye bana nyonso fo bayokaka bamiziki boye bana nyonso fo basalaka boye te yeba koyebisa bango ke selon la parole de Dieu na Bible elobi boye mwana tosa baparent na yo mwana jeune sepela na bolenge na yo me kanisa mokolo moko Yesu masi akobenga wana jugement makambo nyonso ifo toyebaka kosala yango na mabota na biso po ete sentiment ezwa ntango te yango moni lelo sentiment memi peuple de Dieu tokomi komona nini okomona pasteur Songolo akite biso na se na moyo akufi bazwi mwana na ye ba remplacer donc Moussa na Nzambe comme lokola royauté moko boye mwana na ye ba remplacer ta mususu pasteur wana sambela kinzambe makasi kasi ta mususu mwana na ye aza converti te yango toza komona ba église mingi papa mutu atika kango papa lokola tika kango azali mutu abazai il faut église wana pe baloba kaka na kibazai bango nyonso descendant na bango baloba kaka kikongo po ete Nzambe aza mukongo no bandeko na ngai ezali sentiment mutu ezali ko jouer rôle kati na bana na Nzambe tomonaki awa tango Yesu Masia atikaki biso tango amataki epai ya papa ba disciple na ye balobi tokosala ndenge nini to tirer au sort po toyeba kopona Nzambe bakopesa biso mayele to remplacer na place ya Juda to remplacer mutu oyo akozanga to remplacer disciple mususu yango babondelaki Nzambe pe batiraki au sort bakendaki kozwa te balobi fallait tozwa mutu moko na clan ya Juda comme Juda ake non bandeko nanga sentiment eza kokota kati na bana na Nzambe yango za komona musana na Nzambe beglise ezo kobima ndenge na ndenge papa asaelaki Nzambe na ndenge oyo Nzambe bengelaki mwana aye kokotsa balwa na ye aye kokotsa makambu na ye toboyi te bana na biso pe bakoko remplacer toboyi te Nzambe alobi liloba oyo Moïse teya yango génération mobimba etikala makomi oyo génération mobimba yango wana soki oyebi mwana wako tikala il faut koyeba soki Nzambe mutu atindaki ke mwana wako tikala e bana na yo obokolaki bango lolenge nini lolenge Bible zo bana 1 Timothée et ke bana na opena baza ya komikitisa bande ko nga to mekana ko tala mabota na biso est-ce que mabota na biso to bana to bandeko na biso to mibale na biso to bayaya na biso baleki na biso bavandi penza kati na loba na Nzambe est-ce que bino ba dirigeant o boza ko diriger ba église est-ce que libota na bino eza diriger po balobi moto azo ko diriger libota na yete ndenge nini akwa ko diriger ban libota na Nzambe ezali vraiment pratiquement impossible moto aza ko diriger libota na yete akoki ko diriger libota na Nzambe te mutu akoki na ko diriger ba comportement na yete akoki ko diriger pe libota na Nzambe te mutu azali kati na kolangwa kati na ko beta bato kati na violence kati na lokoso na mbongo akoki ko diriger lingomba na Nzambe te ezali ngai te mezali Bible nde ezali koloba ndenge wana eke mutu wana akoki ko diriger te akoki ko sala misala wana te amen na 1 Timothée chapitre 3 toza komona nde Nzambe aza koloba yango lelo toza komona ba église ezo kobima ndenge na ndenge baza kobota ba église na bango baza kobota tamsu papa selaki Nzambe bafuka melaki ete mwana aye na orgueil na ye na kimosuni nyonso aye kosalela Nzambe asali église bakomi kofuka mela ye bakomi kosala makambu nyonso oyo ye alingi yango toza komona ba église ebele ezali koya bazwi mwana na ye ba remplacer mwana azalaki na makambo na ye mususu aya kotisi makambo na ye mususu irachi ekoti tomonaki prophète Eli atikelaki Élisée manto na ye atikelaki teke o cousin na nga propre non bandeko na ngai toboma ba sentiment
ba sentiment ezali ko tinda biso ba sentiment na biso moko ezali ko tinda biso na makambo na mabe. Et pourtant Bible ça ko ba tozala nde poussé par l'esprit. Bible ça ko ba c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et le but est que c'est poussé par le sentiment. Sentiment ekoki ko tinda oto loba na nzambe. Sentiment ekoki tinda okaka na makambo ezali mondaine. Yango na tozali ko mona Yesu masi ata Nikodeme ayaki koluka ye alobi na ye ndenge nini yo il faut ezala penza oza mosali na nzambe po penza soki ba miracle yo oza kosala soki mutu oyo aza na nzambe ta koyi kosala ngo te ayelaki ye na maloba moko ya malamu mais nzambe ajuaki na Yesu masi tellement azalaki nzambe atlandaki makambo wana te makambo ya bande koloba epesaki ye sentiment te mais alobaki na ye ya solo mutu oyo penza alingi komona alingi kokota penza na makambo na nzambe il faut abota mbala mibale et ça qui est confusion. Alors bien ndenge nini muta ko zonga na libuma mama na ye po abota mbala mibale. Ya yeba ki ko bota mbala mibale te. Yesu maselo bi faut bota mana mai. Il faut bota mana mai pe na makila. Ye ayeba ki yango te. Ye ayeba ki makamana no steza ki nouveau pona ye. Yango no moni batu mususu tobali ko pesa ba poste pona sentiment okomona ba pesi mutu ana poste pona sentiment ba bengi pasteur pona sentiment ba bengi évangéliste pona sentiment ba bengi gagneur d'âme. Yango toza ko mona église de Dieu ça ko la renverser makambo za ko komebele ba pasteur alokuta ba profiter ba koti na ngati na ba nzambe ba lu ba koti kati na ba brebis baza kolia ba brebis malembe baza ko dévorer pona nini sentiment etindio pasteur yo mtoza ko banga nzambe sentiment moko ekotelo etindio ate ser wana fona chai pembeni nanga mais ser wana mutako isone kobo ate frère wana fona chai pembeni nanga nzoka te frère wana muta misala mabe abandi ko envoûter misala to linga kolongola ba sentiment même na ba famille na biso ko yebaka soko moni mwana na yo azosali kamomoko boye ezali penza kati na liloba na nzambe te boma sentiment proverbe eza ko bana biso mwana to beta mwana même fimbo wana eza ko bana la Bible ya proverbe beta mwana fimbo po ayokisa osoni te na miso na bato to longola sentiment oyo ya mabe po sentiment ya malamu pe ezali sentiment oyo ya mabe o ezali ko pousser biso toza la renverser sentiment o pena nzambe aza ko linga te tala batu mingi bako isi ko ndima na bango likola ya sentiment bako isi ko ndima na bango babane ko salela nzambe babane ki ko kumisa nzambe likola likambo moko songolo moto wana azonga par terre. Yango bandeko na ngai tomona ki bayekoli na Yesu masiya moko mususu bandai koleka mwasi mwa bandi kokumisa bango bozali basali na nzambe ya solo mais ba disciple ya Yesu masiya bagangela ki molimo na piton balobi bima bayebaki ke bandaki kokota na sentiment te soki bakota ki na sentiment ke baluwaka ye bakumisaka yango tozomona basali na nzambe lelo bazokota na sentiment ya louange tango baza kobale oza mosali na nzambe ya solo oza un grand serviteur de Dieu oza boye ye azwi orgueil ya vimbi mutu akomi kosala selon sentiment ya bato oyo baza kokumisa ye ozali serviteur de Dieu folataka boye mosali na nzambe oza mobali kitoko fo beta boye prophétesse il faut ça la boy a sentiment on est bani ko kote na makama mokili sentiment on est bani ko meme na makama mokili poète aliokaki a se laissa qui faire na sentiment o ya mabe ole asa la volonté ya papa ye akota ki na ba sentiment bande ko ngai to sala musala nzambe na ndenge ya solo to zala teke pona sentiment moko boy mutu wana za boy o yende lingombe décider asala awa pona sentiment moko ya bambongo mutu wana za ko yana ngo
te moto il faut sala esika oyo yango nde eza korenverse toza komona baeglize ekomi kilikili toza komona makambo ya mabe ezali kobota du jour au jour toza komona makambo na ndenge pona nini badirigant batiki sentiment awa apôtre Paul abande koyebisa Timothée alobi moto akodirige église il faut azala digne asa koyebisa Timothée il faut veiller surtout que plus loin koyebisa même na ba veuve oyo baza banano ba jeune koninga te ba signer engagement soki bazali na posa ya kobala tika bango babala. Apôtre Paul awazalaki street abandaki koyebisa ye selo ba dirigeant kotika te dirigeant o uti ko bonga malobi abana kote ya parole de Dieu akokota na lolendo tango akoyoka batu baza kokumisa ye batu baza koloba na ye ako peuple de Dieu linga kokumisa o moto na nzambe o boye na boye o archi tala yoza boye tala na nyoso wana tozo koyeba te ke na kati na bana nzambe wana toyebi pe milimo na piton te oyo eza kosala ke yo okota na kati na orgueil ba dirigeant na biso boye bapenda kozala vigilant Satan azokota kati na bana nzambe aza kolinga a bouleverser monde aza kolinga penda batu bakota na kati na sentiment aza kolinga penda batu bakota na kati na sentiment yango sozomona ba prophétie muso eza kopesa ma part ba sentiment kaka boye mutu aza ko ba prophétie moko kaka bongo pona amoni kaka ser wana ndenge amoneli kaka famille wana ba makambo eza ko bimebele pona sentiment bandeko na ngai abalobi dirigeant bana na ye il faut bazala bana mo baza kopesa botosi makasi pona ne dirigeant wana il faut longola sentiment oyo ya kotika te omoni ke ndenge za bongo non mwana na oso kaza kosala mabe nzambe liboso ya satana yokaki sentiment moko te o parce que musique na ya betaka na lola akitisaki ye tango amonaki satana na orgueil ali kokanisa ye na nzambe aprespitaki ye ajouaki na sentiment ata moko te Yesu masi ajouaki na sentiment te oh ma Marie parce que Maria aza maman na ngai tango Maria yebisaki changer maye comme na vin alobaki asalaki yango malobaki na qui a-t-il entre toi et moi ajouaki na sentiment talobi awa il s'agit ya ngai mutu batsenga na sala soki na jouer na sentiment na kwa kokweya mais lokola zaki nzambe ezali impossible na ba sœur ya Lazare babane ko benge Lazare apoli Lazare asali boy ajouaki na sentiment te azelaki jour oyo epesamaki pona ye pona kokende kolamisa Lazare mosali na nzambe fois za la différent yango wana abaza koloba na 1 Timothée 3 mosali na nzambe fois za différent na bato mususu tango bato nyonso baza kotala yo faut bamona yo oza différent pongo azalaka lokola bandeke nyonso te aigle azalaka lokola bandeke nyonso te aigle aza ndeke moko solitaire apumbwaka likolo mosali na nzambe azalaka ntango nyonso kati na basentiment te kokota kolobaka makambo bapolitiki kolobaka makambo ebele te mosali na nzambe azwaka plus temps ya kosisole ya kozala ye moko mpona ete asola na mokonzi na ye azali moto arandaka compte na nzambe ayebisaka nzambe tala makambo boye tala makambo boye soko moni mosali na nzambe azaka kati na ba sentiment o na ke kosala boy azalaka toujours na kati na batu na kati boy azalaka toujours na distraction il faut vraiment ko réveiller mosali na nzambe wana po aigle azande ke solitaire aigle azande ke wa pumbwaka likolo oya kotaka na ba dimension même na kati na bana na ye même na kati na batu alakisaka bana na ye comment ko agir tango alikambo po atika kabana na enoki ya pumbwaka yango wana bandeko na ngai nzambe apambola biso pena na liloba oyo tokoyoka toyeba kobongisa bisika tozali toyeba kobongisa ba église na biso pe tozala vigilant na 1 Timothée chapitre 3 elobeli biso makambo